Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. OSAP, œuvre sociale. Oyo et Kambami et pas maman bandeko bauti Suisse mais ko sala activité na Kinshasa. Amour et compassion ndenge tolobaka na Bible le na Jacques. Notre Père consiste à visiter les hommes. Affliction. Tu peux si merci na couple pasteur Oyo. Bazuli Kantia osala œuvre Oyo pona kosunga ba veuve pe ba orphelin. OSAP tozo kumisa tozo tombola kole sumasia Nazareth à travers ba œuvre Oyo. Toza awa na église ya Lisala batu nyonso boyebi église ya Lisala oya Kinshasa. Ni Lisala wa ba veuve à travers OSAP. Les journée mondiale il y a ba veuve yango babi basolana ba veuve. Na ba veuve tokabola lipa elongo ekozala malamu mingi. Merci na Jésus-Christ Nazareth oyo apesa vision oyo et pas maman Anto elongo na papa ba kenda liboso tokumisa nzamba solo pe ya bomo toza awa bokomona ndeni de premier koleka bokomona ndeni makamnyo sekoleka. Merci na Gelor Kwata oaza sima bilili toza tokoba reportage na biso Lanzambi ena basi emyangala simbeno lwazokyo kyampa mono nzambi ngeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena mono nzambi ngeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena mabasa kosalema awa ebandeli katikati suka molimo mosantu mimonisa kati na biso oyo nyonso ya bokeseni ezala mosika na kombo na Yesu Masiya bokonzi na yo ekita mpe elongano emonisama ozali tata biso tozali bana yaka na kombo na Yesu Efika oyo bana na Nzambe batanga
Nzambe eyesaka vile bonongo ya moto oyo azangi mayele ememelaka ye kufa mpe moto oyo azangi mayele koyesa ntango nyonso koswana koyesa toujours kulibeli ntango mosusu banda ntongo ena mata kolimisawa onokonanga wana korale ba mama veuve bazoyembela biso banzembo mibale tikeli bango maloba toyebi ete ntango bazoyemba ezalaka mateya monene bongo yo landa toko mpe esepelisi yo telema bina epekiseleza te amen. Yo
koyamba bango tolakisa bango oyo bayambaka bamavefe nyonso ya région Kinshasa boni bomona bango bo bamama oyo bakambaka bamama vefe bomoni bazali awa ya liboso ngai moko nde présidente ya baveve na telemi awa bongo molandi na ngai ye diaconesse Cécile Monga bongo ba secrétaire mibale bakomi na Charlotte Matuli. Comment les comités les ont pas fait la région? Comment les banques akoma po topesa lotomo ya koyamba bango amen bongo na tango oyo nakanisi biso toyambani tokoyamba lisusu na tango papa akoya po na kosalela tango na biso tolingi toyoka liloba na nzambe tokala na kimia wana tolingi toyoka Yahweh.
toza na esengo ya kozala liboso ya tata toza na esengo ya koya korepondre na mbela ya tata babiangami baza ebele me baponami baza mo eyo oza parmi baponami kola mo na yo tata soki azobenga mwana abengaka ye pamba te tata ntango azobenga mwana abengaka ye na ntina lokola yo otosi mbela tata tika lipambola botosi elanda yo oye koteka te kosomba te me oye koyoka masolo ya tata na bana na ye oye kolisa ntango na yo pamba te kola mo na yo amen programme eza mwa molai likambo na likambo eza na esika na yango mpe na ntango na yango tozozwa malendisi na biso oyo nkolo abongiseli biso na mokola lelo na mokanda ya luta nzela monene moko tobali kotanga na molongo na nsambo kino na zomi na mwani Rite chapitre 1er 17e au 18e verset soki tomoni totangi na kombo na Yesu Naomi ayokaki sango te Yawe asi asalisi bato na ye pe apesi bango biloko ya kolia yango wana amibongisi mpo na kotika Moabi pe kozonga na mboka Yuda nzela moko na basi ya bana na ye kasi ntango bazalaki kokende Naomi alobi na bango bana na ngai bozonga moto na moto akende epai na mama na ye Yawe apesa bino bolamu ndenge bino pe bosalaki yango epai na ngai pe epai na bato oyo bakufaki Nzambe asalisa bino bobala lisusu pe apesa bino bolamu na kati ya bandako na bino bongo Naomi ayambi bango na ntolo kasi bango nyonso mibale babandaki kolela na mingongo makasi balobi te tokokende na yo na mboka na yo kasi Naomi alobi na bango bana na ngai bozonga na bamboka na bino mpo na nini bolingi kokende na ngai bokanisi nakoki kobota lisusu bana mibali oyo bakoki kobala bino bozonga bana na ngai nasi nakomi mpaka nakomi lisusu nakoki lisusu kobala te mpe soki natie motema te nabala bobele na butu ya lelo nakozwa mobali mpe nakobota bana mibali bongo bino bokozela ti ntango bango bakokola bokoboya kobala mibali mosusu mpo na bango te bana na ngai bokilo na ye nsima azongi na mboka na bango kasi Rite alingaki te kokabwana na bokilo na ye bongo Naomi alobi na Rite tala mbana na yo asi azongi na mboka na ye epai na ekolo na ye mpe banzambe na ye yo mpe zonga ndenge ye azongi kasi Rite alobi azongisi kotinda ngai na makasi te natika yo kopekisa ngai te nalanda yo pamba te esika yo na kovanda bato na ekolo na yo bakozala bato na ngai Nzambe na yo akozala Nzambe na ngai esika yo kokufa ngai mpe nakokufa mpe bakokunda ngai na kati seleka na kombo na Yawe te apesa ngai etumbeleki monene soki lingwa te nde ekokabola biso awa Naomi amoni teli biloba Nzambe wana papa po ozali mokokisa bilaka kolo wana bana nao baza kobongisa misala ya mbula oyo ya 2023 bapemamaki na ngwana molimo mosantu babongisaki misala ekosalema na mbula mobimba lelo tokomi na sanza ya motoba ekomi preske na suka na makanisi ezalaki ete lelo bamama vevi nyonso ya vila Kinshasa bakutana kati esika oyo mpona kobondela mpona koyoka yo mpe mpona kosala oyo molimo akutina bango basala mokolo yango ezalaki mosika ekobamaki na mikanda ezalaki na makanisi lelo nkolo osungi ete tokutana lisusu popesi biso mokolo yango malgre makama mikakata makambo ya somo na mboka na mabota bilombe balobi ete te lokola mbele epesameli biso tokokoma
te libota oyo ekekonyokoma na mboka ya mwa ezalaki libota oyo eza na kati ya libota oyo Nzambe abengaka yango propriété privé na ye libota bana Israele kuna chef ya famille moko kombo na ye Elimelek ntango nazoba chef ya famille azalaki na mwasi azalaki na bana Israel ntango nyonso bazalaki kosala mabe liboso na Nzambe azotinda bango bitumu mpona kokorige bango me bitumu mpona kobwaka bango libela te Nzambe na biso apambelaka Nzambe na biso abetaka kasi abwakaka libela te bongo Nzambe akati na mboka mabele ekauki nzala ekoti na mboka bao bakanga mitema bakangi mitema Elimeleki atali monene ya nzala ayebisi mwasi te sheri mwaye tokufa awa na Beteleheme eza te malamu tokima nzala toluka esika kokende nakokima nzala nakoluka esika kokende baponi kokende na mwana zoka Beteleheme eza na monoko ya Bayuda ekabwani na makambo mibale esangisi yango epesa yango mo moko oyo tobeki Beteleheme bet na lekem bet elikoloba ndako lekem elikoloba mapa soki tosangisi elikoloba ete ndako ya mapa lokola ngai epai na biso aliment de base na biso eza kwanga nakokoloba ndako ya kwanga eloko bato bazolia mokolo na mokolo wana nde Beteleheme ndako na kwanga ndako na mapa ndako ya loso ndako ya bilei Nzambe afambe bango na nzala bokauki ekoti ndako ya bilei ekomi esika nzala ekomi mutu na mutu aluka solution na ndenge na ye Moab eza libota kombo oyo ebimi na kombo ya mwana oyo awutaki na inceste ya tata na mwana libota moko ezalaki maudite pamba te Yawe alobi ete mwana akoki komona bolumbu ya tata na ye te boke suka kaka komona te Lot abimaki mpona kokima pasi oyo Nzambe akende kokitisa moto mpona kotumba Sodome na Gomora lokola azalaki sembo na miso na Nzambe amonaki ete te na bozambe na ngai nakoki kotika te moto malamu akufa esika moko na bato mabe ayebi quand même nga fona bimisa ye bange babimisi ye na mboka akimaki mboka wana bato baza te ye na bana mibale mwasi atikaki na ye ekekwa Mungu aluka toyebi histoire bongo bana mibale oyo bavandi na tata bango bawumeli ntango molai na mboka wana mboki bakote bazalaki mibali baza te bato baza te moto babala bango mpe aza te bamoni tata komonuna babi papa ndenge azonuna boye sukasuka akokufa soki mpe akufi biso mpe toza bana basi histoire mpe ekosila kaka bongo komba tata biso ekolimo na mokili te malamu tomelisa ye masanga mpo na bomoto boye ekosimba te alangwa na sa milangwa tosala makambo na tata tozwa bazemi mpo tobota bana mpo kombo na tata biso elimwa te bayokani bandimani basali mpe bongo asali ete oyo avizeli oyo mpe avizeli ekomi atanga kobota bangoso mibale bana mibali oyo aboti mwana apesi kombo mwana oyo aboti mwana apesi kombo Amon bamoaba na bamona baza mabota ya bilakeli mabe bakokaki mpe kosalie na Israele te bongo Nzambe apekisaki bango ete mokolo moko te okoki kosangana na mabota wana ntango bango bauti mpe na Egypte mpo babima bakende na mboka elaka balekaki mpe na mboka mwana pepe aboyi topesi bango ata mwa akolela bazalaki na rando moko oyo ezalaki bao na ngambu na bango bo mpe na ngambu na bango baza koyokana te me tala mpo na nzala Elimeleki atala esika kokima te akimeli wabie na mwana kuna bayebi Nzambe te kuna bikeko kuna bazambi ya moto kuna bazambi ya boye kuna bazambi ya moi kuna bikeko bango bazambi ya nkanza bazanga mawa bazanga bolingo otosi bobeko te afrape yo bazambi na bango te akufi na omi atikali na bana mibale mikolo eti amoni kama bakoli abaleli bana ya buna sobe eti babotite na yakaleleki mutu abotite
akoki motana ndenge ozoyela ye bien koza makasi te décision mama atoza na rhumatisme soko bilelo nakokoma na kingasani ya suka makolo okokoma décision epesa moto makasi mama oyo azwi décision nakolala awa te nakokundama awa te nazozonga na ndako ya mapa epa na nzambe na nga bien ke azoloba nzambe wana aza buro abile tout puissant m'a frappé nayaki maboko na nga kotonda me nzambe abeti ngai nakomi kozonga maboko pamba ntango azwi décision elongo na bana na ye ya basi babokilo abi bana nga nazozonga babi tozonga tokende na yo mama babali mpe kobima bakangi bisaka na bango bazokende bakomi quelque part nani abi totelema nanu moke bana ojuste naokenda bino wapi nga nazozonga na mboka na nga bino mpe bozonga na bamboka na bino epa bamama na bino nzambe na nga asala bino bolamu ndenge bosalaki epa na nga mpe epa bato bakufa bozwa sous chance bobala lisusu bozwa esengo apamboli bana baleli babi te mama tokende na yo totika yo te nami po adécouragé bango bien abi bana bokanisi na age nga na komi nakoki nde kobala lisusu ata soki natie motema ke nakobala nakozwa mobali lelo kaka na butu aleo nakozwa zemi bokozela mwana wana akola ti akoma mobali abala bino boboya kobala mpo na yango te bana nga to namona bino boye nazoka pasi na motema bozonga nzambe na nga asala bino bolala
lelo ezali esengo bible elobi na biso ete ezali esengo soki bana nzambe kosangana esika moko po ete bible elobi ete na esika wana esika oyo bana nzambe bazali ensemble esika wana nzambe azali na esika yango tolobi amen nzambe azali na esika yango mpe nzambe non seulement azali me asepelaka kopambola kosopa babénédiction na ye na esika oyo bana na ye bazali ensemble bongo ndenge toyawa tolingaki koyambana kasi ete mama mokambi na bino ya bamama ya CBFC mama diakonese Ngombo Germaine ayambaki bino biso tolingaki lokola mokambi ya CBFC ville ya Kinshasa tosepelaki koyamba couple moko na kotalisa bino awa oyo esali ete tozala awa na esika oyo loba amen nalingaki na ntango oyo lingemo koyamba bango yango wana na bolingo nyonso tiaka Alléluia. Ebola Yahweh. Likabo. Amen. Tolamotelé na dona ye. Nde tozali awa, tozali ebele. Na nombre tozali awa, mais tozali na badon ndenge moko te. Bongo Nzambe atikati na bango don moko spécial ozali kati na bango tokoyeba yango nsima na ntango oyo ezali esengo mpo na ngai koyamba bino kati na CBFC Kinshasa communauté baptiste du Congo na ville ya Kinshasa ndenge toyambi bino awa tozali na plus de 70 paroisses mais oyo ezali échantillon Congo lakisi ete na mokona lelo na ngongo oyo toyambi bino kati na communauté na biso baptiste du Congo tika ete oyambala Congo kati na cérémonie oyo toyambi bino na kombo na Yesu yango tozali kofunga maboko biso esi tozala na ndenge toyambaka bapaya na biso ezali bongo tofungoli maboko na biso toyali koyamba napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tikati Nzambe apambola bino. Amen. Boyi malamu lisika oyo. Amen. Nakosepelante liboso kombo na ngai Roger Ntiaka nazali pasteur na mboka ya Suisse. Je kofungola mpe lingomba sikoyo na kombo na ngo communauté évangélique la vie nouvelle. La restauration des âmes. Nous avons des sikawana âme n'est pas la restaurer. Amen. Amen. Bon voilà la communauté de Christ. Donc la sepeli mingi nengi pour répondre à l'invitation à biso pour la maman veuve na mbalelo na bando na musubaye
La coopérative éviter la biso ou vitaki parce que vitaki ba tout belé ba misu bayete donc tika tenzambe azana bango sika bazali ba misu bazala misala ba misu bazala empêchement ba maladie de bon Dieu pour la bango de façon que qui m'enzeme la carte bango la communication amen parce que dans le comité awa na Congo et puis na Suisse alors donc na comité à Suisse de la maman la biso Mariada va marcher à côté de Biloko pour soutenir ma veuve, ma orphelin. Il y a un programme nous surtout. Il y a une liste pour le programme surtout. Il y a des vous allez donner la comité. Papa Nabiso, Paul Sungadi. À la fin de la Suisse, on est dans la Suisse. Donc il y a des membres de soutien. Il y a des membres de soutien qui sont dans la Moissinaye, pour faire quelque chose dans la Katia, association pour tous les habitants. Amen. Et à Outambour à Londres, il y a qui peut le roi est besoin pour la veuve, elle dit ah. Il y a des membres de soutien à soutenir la Rabiso, dans ma cambo et tout ça, la veuve d'un orphelin. Ministre des Affaires sociales, genre et famille. Maman a soutenu Mingi, na banda to bandeki musala la veuve d'un orphelin, puis on conseil Mikanda. Si dans le conseil, il y a tout les pas maman, il y a ça Mikanda, Mikanda, on a bureau à l'État, on a justice, tout ça là, il y a une association Mikanda, c'est que maman ne va pas moulayo. Et puis, on a appelé tout ça dans le comité de la mission de Saïa, on a aussi invité le papa Kisoka. C'est dans ce Diane. Amen. Natiki sur passer la mission Jean-Paul na Suisse, il peut éviter la mission monnaie. Chef de quartier à quartier place l'église des amis, quartier Latang. Puisque toi, on a 7 quartiers. Donc, on a des quartiers, quartier place l'église des amis, il y a quartier Latang. On a des souki dans sauce. Zilanzambiena, Pasi et Miangala, Simeno, Loazokyo, Kampa. Zilanzambiena, Pasi et Miangala, Simeno, Loazokyo, Kampa. Mononzambi ngetimona, Malweti Vanganga, Sadile, Notangubu, Ena. Mononzambi ngetimona, Malweti Vanganga, Sadile, Notangubu, Ena. Mabanza mamiki, mabanza menoko. Alleluia. Zilanzambi kesi la zenoko. Oh, itisangilanga, goso utangudira, mamunga nemuke.
mabanza mamekei mabanza menoko la salutation, à mon année, à comment tu es oyo, papa tenae pour soutenir œuvre couple Diana. Les lots, les amis, nous connaissons quand on est sur la pauvreté. Les amis, nous connaissons dans le pays où dans le pays français, dans le monde entier. Dans mon pays où le monde sur l'eau, parce que c'est là-bas, ONU, Organisation des Nations Unies, ONU, ici, quand l'Union fait ça. Et nous allons sur le 23 juin, côté de Maroké, tout ça, ma maman, Katika le Bango, Bango, pour le CAP Bango, mais pour la ça, pour la maman, pour la salle, maman, pour la Katika Bango, pour la Sata, pour la Katika, on dit en français, les gardiens de la famille. Maman, pour la Katika Bango, pour la Katika, pour la Katika, il y a une organisation des Nations Unies à Ghana, au Salami, maman, batikali kobate na mafuta basala na kanisa na sana endelea kubate mama ateyaki biso alobi etele na oyo mama veuve asengeli kosala tozwi ya kotuya na oyo mama alobi nde toyaki kosoutenir œuvre sociale amour du prochain ngai nayebaki couple tiaka ntango nazalaki na kozafere kama nazalaki ministre oyo atalaki makambo ya bamama makambo ya bana makambo ya social mpe makambo ya suku ya bamama veuve aussi ya baorphelin aussi makambo nyonso etali maboko nayebaki na bango na ntango baso koya kosala baœuvre sociale na bango sala wana badaka egai na ntango wana en tant que ministre ya Jean ya Mabota azalaki na droit ya kosuka bango ifale nasuka bango nasalisa bango mpe tobandaki bandatango wana misala bango basalaka mpona baorphelin baveuve kaka te mpe baorphelin tie nasukaki bango atako tozalaki susu affaire te na kontinuaki kosuka bango mpo te bazala na molongo bazosala mosala wana basengeli kozala nord na leta basengeli kozala nord na leta bazwa kokanda na bango leta yeba bango ministère ya jean esika misala na bango bazosala misala ya mabota misala ya baveuve na misala ya baorphelin ebape bango ministère ya affaire sociale ebape bango nde na cadre wana totambolaki na bango mpe bango bazaka kuna na suisse biso awa tozungaki teknologi te na kati ya mboka awa konsenge kosala na bino ya solo mais korespekte te leta te ezwaki mikata na bango nyonso lelo eza mokolo monene mpona koza parce que après que bakoti dans la légalité lelo basali activité na bango ya likonso ya monene à travers Kinshasa, pourquoi pas à travers tous les pays RDC nyonso pamba te nzambe apesi na kati na bango makoki oyo ezosunga te asungaka mosusu bongo vraiment tokobetela bango maboko basusu mpe baye kosoutenir bango antuka ntango nzambe apesi ya moke fo mpe kokabolana basunga bino mpe bino okosala bango na maboteli na bino te merci mingi Amen.
kati na bino. Amen. Ozanga sikoyo owakani te, ozanga sikoyo oza na lokumu na miso ya Nzambe. Amen. Kasi lelo soki mwasi akufeli mobali, ntango mama ye bazokondela Nzambe oyo. Amen. Nzambe alobaka mabondeli na bino. Amen. Nzambe alobaka mabondeli ya bana kisike. Amen. Donc biso mingi toza awa nazokumisa d'abord Nzambe oyo azali likambo ya kotia kati na ngai mpona kosala mosala oyo. Amen. Likambo oyo ekosuka kote okende libokuba na fike na yango mpe bato. Amen. Ndenge mama biomisa osolola kokotelaka nde mpona biso. Amen. Pombi toza koye toza na biso ya kozwa ya ebele te. Amen. Toza na ngo ya ebele te. Eza kaka moke moke Nzambe apesi mayele kozwa moke moke mpona koya kosunga bino. Amen. Okoki kozala na ebele soki oza na biso to kosala na yo. Amen. Donc yango kokotelaka mpona biso lelo loko eza mokolo oyo balingi mokolo ya liboso officiel ya kosala oyo Nzambe atie kati na biso ya kosalisaka mama lokola eza journée internationale ya bavere. Ngai nakumisi Nzambe lokola tobandi nakoki na kosika boye te yango toyei kopesa action de grâce na biso epai ya papa esika ete Nzambe azwa lokumu. Amen. Nzambe tika ete opambola bango moko na mokolo ofungola ba eglise ya lola pe osopa Nzambe isika yonso bakobeta force Nzambe mpona kosunga aktivité oyo mpona kosunga organisme oyo Nzambe yofungola bango. Tika ete Nzambe amona bino, tika ete Nzambe apambola bino, tika ete Nzambe Nzambe tata apambola bino lelo, apambola bino lobi,
apambola bino ntango nyonso bowela kozala ya nzambe mwinda na nzambe epere bino lelo lobi mpe libela na libela na kombo na yesu tosambeli mpe baso tolobi merci Seigneur Jésus. Amen. Merci. Voyez Christ était au merci pour ete oyo ezalaki likanisi mpona cérémonie na mokona lelo korendre yango possible tokoti kati na esika oyo tozwaki ntango mpona kokumisa kosanjola yo koleve nkombo na yo po ete yo ozali nzambe oyo koki na kokumisama tozwaki ntango nzambe mpona koyoka maloba na yo tozali papa oyo chaque fois ke osangisaka bana na yo olobelaka bango tika ete maloba oyo elobami awa uta epai na yo uta na buku mosantu na yo ezwa place ya mitema na biso mpe tosalela yango toyaki awa mpona kokanisa mokolo oyo nzambe na okazio ya lelo oyo toyeko na sale oyo ete yo nzambe oyo olobi ete ozali mosungi na bango tika ete kosunga bamama veve non seulement oyo bazali si place na kati na sale oyo me oyo bazali éparpillé ici et là nzambe babimona te ete bazali bango moko kasi bazali elongo na yo nzambe nzambe tata tolingi kotika lisusu couple oyo otiaki vision oyo opesaki likabo oyo na kosunga bave mpe ofere na maboko na yo kometiaka nzambe bomba kopesa bango makoki na ntina ete bango akokontinue na mosala oyo otiaki kati na bango okomi na suka nzambe oyaki kati na esika oyo okomisi biso malamu akóma na destination malamu na yango tika ete nakona biso yesu masiya bolingo monene na nzambe mpe momoko na molio mosato yango ezala partage na biso na nkombo na yesu baso tolobi amen. awa na ntina ya kotombola bamama veve fo topesa bino honneur bovandi bata na mabala bapapa bakei botikali bokolisi biso bana na bino eza eloko moke te
yango wana tokozongisa matondo mingi na nzambe mpe tokoloba lisusu abakisela bino ya ebele po eza na bamama mosusu atikali veuve aza jeune e aza meme mpa na revenu mpona kosunga bana mais mama aza kotatone na tous les moyens po bana bakota classe bana bakoma bana po bamama konéglige tala ndenge akomisinga déterminé ce que azalaki na écoute ya nzambe te fois oyo nzambe alobelaka ye mokolo wana ya vision nde lelo tovandeli yango te azalaki na respect ya parole atia yango mosala akomisa mosusu papa nanga roger ye aujourd'hui pasteur aussi donc akomisaka ye parce que na kati ya vision ya mama akompagne ye yango na ekoti mbuma ndenge tokutani association na biso ya amour du prochain toza mpe na besoin ya bapartenaire donc bato oyo ya kosunga ya solo toza na mboka ya ebele place oyo bango bazwa chance ya organisation donc mama veuve aza toloba teke aza bien soki ndenge nini mais aza vraiment bien eza komona bino tosunga bino ntango soki kolobaka aliaki ndenge nini alalaki ndenge nini na kati na famille toza na bango ebele tokosala ndenge nini sunga awa omona na famille na biso moka moko bango mosu mpe baza na bato te tokokosunga bango te yango bana besoin bapartenaire oyo bakoki kotia biso maboko po vision ekende mosika donc na kosunga biso na bandenge ebele œuvre sociale à l'amour du prochain et ça a été une grande journée pour ces mamans qui se sont senties vraiment évaluées. Merci. Merci madame. Initiatrice de OSAP. Quelles sont vos impressions au moment de la journée? En tout cas, journée à l'élo, tu as ici d'abord Nzambe. oyo apermetaki ke tozala vraiment kati na journée ya lelo en tout cas eleki kitoko mingi lokumu kaka kembo ezonga kati na maboko na ye donc eza tobandi kosala mosala nzambe tolobi ete toza na besoin mpe ya lisungi ya bapartenaire parce que ete ezotalisama na livre ya mokanda ya Jacques 1:27 ezoloba ete la religion pure sans tâche consiste de visiter des veuves et des orphelins eza libondeli ya malamu oyo nzambe ayokaka ya kovisite baveuve na baorphelin ekozala malamu mingi mosapi moko esukolaka elongi te toza na besoin bandeko baya korejoindre na biso mpo totombola ebende mosala oyo ekende liboso activité na esili te namoni biloko eza kuna ya bamama veuve ouais activité vraiment na esili te parce que tokoki koya kotala bamama veuve boye te quand même baza bamama veuve tomemeli bango mo eloko ya komela tokokabola mpe eloko ya kolia mpo ete balia mpo ete baza basi oyo babwakisami na bafamille na mabota na bango il faut topesa bango lokumu mpo eza parole de Dieu ezoloba totombola baveuve na baorphelin nde lipamboli oyo nzambe ayokaka toza na besoin na bino boya korejoindre biso mpona kopartenir eloko ekende liboso tika nzambe apamba. Voilà, merci beaucoup. Je pense que bomoni tokozwa bandeko tozonga kati tokabula bilo na bamama epuis tosolola na bandeko nyonso bayaki awa tozali kobimisa bongo ministre honoraire ya Jacques famille oyo ayaki azokoba kaka na mosala yango bien ke aza susu moi si je fais ça pour moi j'arrive, moi j'arrive. Yahweh. Oh, papa, nzambe pas molaye.
abana toyebi nzambe abakise ezangi papa waodonore po kotana babana na libota mobimba oyo amen. Merci. Mama boni komonani komonanga mama kuna mama veve banda mpula nini veve banda emilakiwa kala boye olobi ni mpona mama nto. Merci kanzaka pambola ye. La question là donc pour maman qui sort déjà quand on a de parler avec elle on va basina ba bela bazana ese makasi mama ape ba moye. Encore une veuve na mbula nini? Bata na 97. Umeli boy. Na umeli papa batika na bana miketi lelo. Bakoli. Bakoli bakoko. Olobini pona mama nto. Na mama to. Tamba pambola bango bakeli boso bako bakata kunyoto kusunga biso wa mama frère. Bale batina mangota na mango. Tina gérance akoma. Na papa. Umela. Umela. Merci. Esengo nini mama? Esengo ezali papa. Olele eza journée internationale ya biso wa mama ve. Ebele na mboko bazali bakanisela biso te. Mais œuvre sociale oyo Nzambe asungi bango mpe apambola bango bakaniseli biso wa mama ve. Ok. Azwala lokumu mpe apambola. Ok. Mama siffle. Siffle. Hey. Okay, no boy. Go sakanaka. Mama boni. Nazali esengo. Biso bamama veve. Bana na biso bakanisele biso. Nzambe apambola bango apakisaka ebele ya ebele. Basala kaka bongo te tina suka. Merci mama. Merci mingi. Nzambe apambola obele ye asalaka kaka mikolo nyonso ndenge wana. Biso ozali bakufi mibali. Yo mobali akufa mbula nini? Ngai 2011. Ok. Mama boni. Mama boni. Malamu papa. Esengo ya mama veve yango. Lelo mobali na biso akanisi biso. Olobini mpona mama nto akanisi bino lelo. Mama Nzambe akombola ye babiso ezangi. Azo ebele. Merci. Tosepeli mingi. Antuka nasepeli mingi po atosio nakokisaka ngo mingi na komite na litomba. Mpona nini bakanisaka biso bamama veve. Lelo mpenza antuka ekokisami nasepeli makasi. Esengo boye. Tosepeli biso bamama veve. Nzambe apesi ye po kado po afunga biso baveve. Nzambe apambola ye apesi ebele. Mama posali na ye. Kala. Nzambe apambola ye abakisa ebele mpona biso baveve. Kala esengo na mitema bamama bazosepela. Mwa danse, mwa lokolo pasi azobina kaka na esengo. Kuna azomela mwa ji azolia bude ezosala kitoko makasi.
esengo eza boye esengo mpenza na makasi pie soki beningingaki awo ketike veve ketwa veve pie eza pasi Dans cette association, nous avons vraiment besoin de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, yo lobby. Lobby na manto ya mino le. Algo petit. Jamba pambole ya kufongolela ba porte ba tselezana. Comment on a? Comment la Vanessa? Vanessa obini. David kandema pambola mama, musala ne keri boso. Nani solo? Ngai. Comment on a? Armela. Armela lobby. Bon, na remercier maman Lolinga atika biso te. Ayara na ndako visiter biso. Toto zani avant-hier mais les soit bien soka c'est quoi parce que atiki biso maboko pamba ta biso ya zamba mona est vraiment apambola comme ça mutu munene vraiment olegata o bato ba zamba pambola bino otambola malamu zamba batela bino. Merci beaucoup. La belle vie pour le bas. Obini. La vie zamba pambola mande tika biso te akanisa biso tangu nyonso ayaka kotikela biso eloko tolie tomeli nzamba pambola ye vraiment afungolele baporte abasole. Merci. Voilà, comme nous sommes à Souka, il y a activité à l'élo. La maman veuve, Bazi, et Bogaï Kozoua, et c'est pas une journée, les lots sont honorés, c'est émouvant. Et voilà, Zoé Navakenda. Ragotina.
Maman, vous allez bien? Vous allez bien, papa. Une colonie. Ça me singombe. Isingombe, tout le monde nous camboka. Vous l'avez ni pas ma cambonégale. Mambo matomele luta kitoko. Nateya kibeli ekiese. Ibubu tuzolanga. Kali beto bantu bama veve mboto lwa kututotanga. Kadi mumpasi tutasansi le bana. Ongo veve na mnokamboka nini? Mpumpa. Mpumpa. Yo mama mpumpa. Chikobe pesi biso beji. Nadlos, chikobe simile biso bilamba. Balasima. Balasima bayele biso bilamba. Pesa bango mbote. Olobi mama. Kitole esili. Mais soki bapesi biso mama veve mutu na mutu mwa mbongo bokende kodebrouiller boteka. Alobi bata boteka ko kweya pam. Alikambule epusa ta mikolo te yaya. Musanze bana mpasi kibeni mpasi sungula boba idisara mumvula yengonda nana mvula zote mpasi kibeni musanze bana Kima kendia ngatu beto bakaka ebakala mundeta baile sadi soza mfutila Kala mpasi tutamona. Beto bakake bakala muleta baile sadingi nzoza mfutila tala mpasi tutamona. Silu bakama mbwe. Otini mbuswa mwana mwana busikende ku toilette bakudidi. Kadi butu silimu nzo ya mfutile sedi fuidi. Embongo zaleta kutabaka. Ebu kwa utadisi. Ore unateke kadi filunguba dikuta nkatu. Mwana swa mwana kukapela kukwenda kukutando fisi mpasi. Mbo, widi. Yambula mama, yambula. Zilanzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa. Zilanzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa. Mono nzambi ngeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena. Mono nzambi ngeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena. Mabanza mamekei mabanza menoko. Hallelujah. Zilanzambi kezi la zenoko. Itisani langa koso utangudira mambunga nemuketika. Mabanza mamekei mabanza menoko. Zilanzambi kezi la zenoko. Itisani langa koso utangudira mambunga nemuketika. Gekwa dibundu mukya mawetita bonzambi kakena koko. Gekwa dibundu mukya mawetita bonzambi kakena koko. Wetisola nzila iu nasadila tilanza nivo ya satana. Wetiso FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le +33 7 67 90 77 07. Mikolo, solingi osabone, obetika ... Ilongo TV.
Kilongo TV. Bana notre père, bana CFC, bana Codef, bana Nzambe nyonso, na yeli bino sango ya sika, sango malamu. Kolo Yesu Masia Nazareth Zamba solo pe ya bomoy, azana bomoy. Ne ko annoncer bino à cause de la foi 8e édition tokozala awa. Tokozala awa na terrain ya Bouddha et longo na l'évangéliste international, le porteur du Christ, l'homme des chiffres, Muto Simbiko da Kondima, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Ndenge est prévu le 1er pe le 2 juillet na Sainte-Thérèse et ezali susu kunate et komi awa na terrain oya Bouddha. Awa na Bouddha première entrée na njilo kotika opusani muke omona na gauche wana terrain Bouddha bisika à cause de la feu kozala tunanga jour nini. Du 15 au 16 juillet 2023, 8e édition à cause de la foi, avec le porteur du Christ, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Awa, ekobongwana maternité pour na bato bazoluka mabota, ekobongwana ambassade pour na bato bazoluka visa, ekobongwana solution pour na bato bana ba problème. Yaka boya boya na bengi binoto ya ebele awa. Terrain oyo ya Bouddha toko bondele longo na mumbu na kolo pe toko mona loboko na Nzambe. Le 15 pe le 16 juillet à partir à 14h ngana oya avant na tongo déjà pona kanga place na ngali buto sala lokola ngai première entrée ka ya njili otunika terrain Bouddha c'est pour tunité o avancer ka muke na gauche au mona terrain oyo et sika wapi à cause de la foi que la 8e édition le 15 le 16 juillet à partir à 14h yaka avant to saisir opportunité oyo tokanga Nzambe na temps pe na circonstance Nzamba Mayata akosaka te alobaka ya solo le 15 pe le 16 ngana zanga na kozanga te yaka to bondele longo. Jésus de Nazareth ya koko kisa maloba mosali na ye à cause de la foi monolo monene sangisaka bato akondima biso primordial bato babongola nde mitema rendez-vous monene ya kambala moko na mbula oya tosangana po totombola nkolo Yesu mangomba nyonso mikolo nyonso tosangana lokola mbulu moko. Sa propre main, c'est ma qui